Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokorepondre na bamituna oyo bandeko bautaki kokomela biso pe batuni biso. Lelo oyo tokorepondre na bamituna na bango po ete totalisa bango esika nini oyo bango tango mosusu bazalaki kokanisa mabe pe kozongisa bango na nzela pe kolakisa bango mwa ba bosolo na makambo mosusu oyo bango bamoni ete ezalaki flou po na bango pe bamonaki ete tango mosusu papa Roger na ngai mama Rosalie tolobaki na ndenge ete bamonaki yango clair te. Lelo toko éclaircir pona koyebisa bango kotalisa bango bosolo pona kolimbola malamu bayeba po ete ba émission oyo tosilaki kosala makambo mingi tolobaki bandeko mingi basezisaki yango malamu te pona yango wana bandeko wana balobi ete ebongi malamu tomeka nano koyanola na babiyano na bango po ete jusqu'à présent bazali comprendre eloko moko te. Merci mingi tosengi na bino bandeko babolingo ba auditeur ya radio Zoomelmail wana nyonso tu ezali kolakisa pona kotalisa importance oyo bozali koporte na kati na ba émission na biso bozali kolanda mokolo na mokolo lokola biso tozali bato oyo tolobaki ete biso tolingi ba peuple oyo bazali bato oyo balingi intérêt ya mboka balingi ete bapesa implice na mboka lokola bino bozali bato oyo bolobi ete bozali kolanda ba émission na biso mosusu makambo mosusu bo comprendre mais mosusu bo comprendre te pe bo tuni biso ba mituna yango ete to beteli bino maboko tolobi ete voilà moto azalaka boye avant ete tango yoki likambo olie otuna oloba ete na yoki likambo wana ndenge bolobelaki yango ezalaki bien te bomeka kolimbola mais okomona moto mosusu aye abandi kofinga abandi koloba n'importe quoi mais tango azali kofinga sans même atuna po ayeba na likambo oyo ngai mama Rosalie na lobaki ou bien papa Roger pourquoi na lobaki boye po ete to limbola ye abandi kofinga koloba n'importe quoi yango na moni ete Congo na biso ezali ko avancer te tozali kozonga kaka sima po ete epai ya mondele azali moto oyo tango a comprendre likambo malamu te eloko ya liboso asalaka ete azwa lumière na moto oyo alobi likambo wana po ete moto wana limbolela ye soki amoni ete moto wana azali na erreur pe ya kotalisa ye nzela lobi ete ndeko omoni likambo olobaki ezali boye te mais tala lumière nango ezali boye wana nde oza komona ete bamindele bazali koavancer na ndenge ya ba ide na bango po ete biso bato mwindu tosukisaka ba ide na biso kaka na ndenge ya nzela moto soki alobi likambo mbala moko bandi kojuge bandi koloba n'importe quoi sans même olingo otuna moto wana bamituna otuna ye ou bien olakisa ye nzela oloba tala boye mais obandi bala moko kojuge na tango oyo tokoleka na motuna ya ndeko moko atuni biso
ndeko wana alobi boye papa Roger na mama Rosalie bino bozali koloba ete bozali ba congolais mais tozali koyeba te bakelasi nini bino bosala na Congo po tondima ete bozali ba congolais po jusqu'à présent tozali considérer bino ba rwandais. Merci mingi ndeko po na motuna na yo mais tokoyebisa yo boye ndeko il faut koyeba yango ete likambo oyo bobanda kokalifie bato ba rwandais ezali likambo moko ezali lokola maladie oyo ekoti na makila ya ba congolais oyo tozali koyeba lisusu te bandeko. Ndenge yo ozali kokonsidere bato ba rwandais na ba congolais mosusu okomi kokonsidere bango ba rwandais keba mokolo mosusu okobosana na se ya kwiti okoya kokonsidere pe papa oyo aboti yo lokola rwandais. Po ete mokolo wana ekozala ntango mosusu papa oyo aboti yo akozala ntango mosusu azali kopesa ide ya kitoko mpona oyo Kabila azali kosala na mboka keba okobenga ye mpe rwandais. Po ete makanisi na bino ezali kotourne kaka na ndenge te soki moto azali koloba malamu mpona gouvernement ya Congo ou bien mpona Joseph Kabila bobengi ye rwandais. Yango na tolobi ndeko keba po ete risque oyo ozali kozwa e baluka te un jour ntango mosusu obenga papa oyo aboti yo rwandais ou bien mama oyo aboti yo rwandaise to obenga bandeko na yo bokola obobotama tata moko mama moko ba rwandais mpona nini po ete mokolo bakopesa makanisi ezali kopesa malamu na ndenge ya Joseph Kabila pe gouvernement na ye keba okoki kobenga bango ba rwandais. Ndeko ifo yeba yango ete ngai mama Rosalie nazali mwana oyo na botami na kati na Congo na Kisangani pe nazali mwana oyo nasali bakelasi na yangai na Tene de la Gombe pe na ye koleka na lycée Bosangani po ete bato oyo bayebi ngai bakoki kotémoigner mais eloko ezali wana bandeko nazali wana mpona se justifier te mais nazali koyebisa bino ete naleki na ba école to na ba école ya malonga oyo natangi na Tene de la Gombe tango na Longwe na ye na lycée Bosangani tango na silisi na lycée Bosangani pe na kei na ISP Gombe. Ndeko nazali moto oyo yo ozali kokanisa te ndenge ozali koloba ete mama Rosalie atanga te. Ndeko nazali moto oyo soki basi na mokili nakoyebisa yo eloko moko soki basi bazali na mokili tango mosusu 10 oyo bazali basi oyo bakosaka bango facilement tango mosusu parmi basi wana ngai nakoki kozala te na kati po ete ndeko nakokosa yo te. Nazali moto oyo tango nazali kosolola na moto nayebi tango moto azali koloba nazali koetudie makanisi na ye nayebi esika nini ide ya moto ezali kokende pe ngai bakosaka nga pamba te epi ndenge ezali wana kokanisa te ke ngai mama Rosalie nazali zoba tango mosusu kokanisa ete mama Rosalie atanga wapi me ndeko ngai nakoyebisa bino eloko moko tango bino bozali koloba ete mama Rosalie atanga wapi mais nazali kotala bato oyo bino bozali koya liboso ya ba kamera o bolobi ete bino nde botanga tango nazali komona ba argument na bino ezali kopesama okomona moto mosusu ya liboso ya kamera o ngai licencié boyebo mais banda kolanda ba argument na ye oza komona kaka ke mawa mingi te pe soni. Ndeko ngai mama Rosalie nazali na expérience makasi komikosa te pe nazali mayele mais nakoki kobeta ntangwa te mpona loba ete liboso ya bato ke nazali mayele ya moto ebongi ete bato oyo vandi na bango oyo ozali kosolola na bango nde bajuge yo bayeba soki ozali mayele ou pas. Mais ndeko tolobaki ete radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali radio ya vérité. Ndeko esika nyonso tu oyo bakongole balingi kokima vérité biso jamais tokoki kokanga monoko il faut tofungola monoko toloba tolobaki yango ata bato bakofinga biso ata bakobwakela biso ba soyi ata bakobwakela biso ba fulu nyonso ya mokili mais biso tokoloba po ete
tango vérité emonanaka tozalaka na esengo tango bato bakomelaka biso mpe koloba ete mama Rosalie na papa Roger makambo bolobaki bozalaki na raison. Bandeko babolingo, il faut koyeba yango ete ngai mama Rosalie ndenge na ebisi bino ete na tanga inutile asala ba publicité awa. Et puis yo moto ozali kotuna ngai soki na tanga ozali moto oyo okopesa ngai pe mosala te, okopesa ngai pe intérêt moko te, ozali kaka wana pona koya kosala distraction o atanga to atanga te. Mais yo moko soki tango mosusu tolandeli okomona pe tango mosusu ozalaki na mikakatano na nzela ya baekole yango kokima ozwa pe badiplome yango te. Mais ozali koya pona kojuge bato pona koloba ete ye atanga ou bien atanga te. Okomi nde siko inspecteur ya internet pona kokontrolaka bato koyeba ete oyo atanga to atanga te. Bino bato bozali koloba botanga tango biso tozali kopesa kose biso bato bozali koconsidere ke totanga te. Tango biso tozali koloba ete Congo mboka na biso ezwi ba blessure ya mingi boya tosangana topesa na mayele totonga Congo. Est-ce que bino bato botanga bozali kondima ide wana? Kaka bino bato botanga nde mutu bozali kokende na ba ide ya kotelemelaka ba musicien kobeta bango, kobetaka bato moto nyonso azali koya na ide ya malamu mpona Congo. Moto aloba lisusu te ke Congo kuna makambo ya malamu ezali kosalama. Soki moto alobi yango ale bino bato bozali koloba botanga ale bokangeli ye kanda bobengi kolabo jusqu'à point même bobeta ye. Alors boyebisa biso éducation yango o bino bozwaki na bakelasi yo botangaka ya kobetaka nde bato ya kofingaka nde bato, alors que oyo ezali moment oyo ya koloba teke o moto boya tanga obie bo moment oyo ezali nde moment oyo biso ba peuple boya tosangana toluka mayele po ete topesa implice na mboka ekende liboso. Makambo ya koya oyo atanga bandeko bino boyebi na tango ya deuxième république bato boni bakonzi boni yo pesaka biso ba titre na bango ya ba diplôme. Mais bomoni ndenge babomela biso mboka. Lelo Joseph Kabila o bozali kolobaka atanga te, mais bomoni makambo lelo Joseph Kabila azali kosala na Congo. Est-ce que ezali ko enseigner bino te? Alors boyebisa biso ba diplôme oyo bato ya deuxième république oyo babandaka koya ko pesa biso ba titre o docteur o boye ba diplôme wana nyonso tu tina na yango siko ezalaki nini po ete basali eloko te na mboka babomi kutu mboka. Mais lelo moto bozali koloba tanga te tala ndenga azali kofungolisa bino minoko bozali kokamwa kaka ata bozali kondima te mena se mitema bozali kokamwa ezali kolekela bino. Yango ete ndeko botika ba faux débat wana ezali hypocrisie babiloko bozali koloba boza kozanga ne makambo ya kokoma na ba internet yango nozali kotuna ete est-ce que ye atanga ye ata ebongo yo moto tanga osi osali nini mpo na Congo yebisa biso otikali kaka wana na yoki nanu place balobi ndeko ngai ko français mpo na ngai nalobaka yango pe jamais depuis na botama mokolo moko te nakei na bureau moko nayebi ete bureau wana bakonzi oyo bazali kuna na kati balobaka français naluka moto po ete okende na ye po ete akende kosalela ngai interprétation jamais. Mais nakoyebisa yo ezali na bato mosusu na France wana basala bambula ebele, mais soki omoni ete babengisi ye na bureau moko ya monene ndeko okomona ifo aluka interprète mais asali bambula ebele na kati ya France. Mais elingi koloba teke oyo bino bozali kokanisa nde ezali nde yango kozanga koyeba nde liwa ya ndambo. Naleki sikoyo na motuna ya mibale oyo ndeko mosusu auti kotuna ndeko wana alobi boye papa Roger na mama Rosalie tango nyonso tu bino bolobaka ete bino bozalaka na besoin ya mbongo te, mais ndenge nini botia numero ya compte bancaire na bino po ete bato bapesaka bino bambongo seke bozali na posa ya mbongo. Ndeko ngai na korepondre yo boye tango mosusu yango nalobaka ete ezali incompréhension oyo bato mingi bakomprenaka te pe mingi pe bazali kokomprendre te po ete yango tolobaki merci ndeko tosengi yo pe merci mingi po ete otuni quand même otuna po yeba mais tokorepondre yo. Ndeko na bandi soko olandi ba émission na biso
biso totikala koloba te ke biso bato ya radio Zoomel 1000 tozali na posa ya mbongo te. Tango mosusu yo nde moto comprena mabe. Okolande ba émission na biso ata soki obandi ko décortiquer zwa yango ebandeli ti na suka oyoka esika nini yo biso tolobi ete papa Roger na mama Rosalie bazali na besoin ya mbongo te. Biso eloko tolobaka to kritikaka tout d'abord tolobaka boye ezali na bakongole mosusu basali ba radio na bango mais na kati na ba radio na bango basali ou bien ba télévision et combien de po balobela ba congolais A ou bien B il faut ba congolais basala mo cotisation moko ba pesa mbongo na caisse po ete émission eleka o ndenge bozalaki komona bato ya Londres et kanga par exemple alors bien il faut ba pesa ka mo mbongo po ete to lekaka. Alors bandeko tango bino moko bozwi idée ya koloba ete to monter radio bien télévision pona ko pesa ba congolais sango ezali tout d'abord initiative na bino moko donc c'est que tango bozwi likanisi wana il faut bozala na makoki na bino moko nanu avant ya ko compter na force ya bato mosusu po ete communauté siko obligation bandeko to lekaka te po ete bino bozala ko pesa te banini et communauté ndete ba congolais nde moto balobaki bosala radio bien télévision wana po ete biso topesaka bambongo po bolekaka mais bino bozwaki initiative bino moko mais lelo komi ete bacongolais ifo bopesaka bambongo po ete tolekaka wana nde omoni place boza kobima moins sérieux yango wana ndeko soki bomoni ete télévision na bino wana moyen ya kokende lisusu liboso eza te ezali na ba site internet o pe bongo kosala site na bino moko boza ko passer message ba peuple congolais bazali kolanda bino yanga na tolobaki ete biso bato ya radio Zoomel 1000 tango topesaka basango ezalaka teke toloba ete andeko il faut bopesa autant po ete biso bato ya radio Zoomel 1000 topesa bino basango te po toyebi ete ezali devoir oyo biso moko tondimaki yango mpona kopesa basango alors que il faut tokonte na propre force na biso nsima nde tango mosusu bato mosusu bakoki kozala ete moto moko asali yo don baboyaka yango te ndeko toloba yango meme na baémission na biso alors mpona likambo ya compte bancaire ndeko elingi koloba teke soki totie compte bancaire nde tolobi na moto kaka azali obligé apesa biso te ndeko numéro ya compte bancaire soki totie yango elingi koloba pe teke toyebisi na bakongolais abopesa biso mbongo tozali koreproche na bakongolais nde problème oyo ke botie numéro ya compte bancaire bozali kopesa bato basango o bafemme violée kuna na ese tango bino bozali kopesa ba message bozali kotia ba photo na ba site na bino pe bato bazali kopesa bambongo ya mike pe ya mwa mingi na ba compte na bino na kombo ya ba femme violée mais bambongo wana bozo komisa yango na destination te bozo kotia yango na mabenga pe bozali kolia yango bomoni eloko biso tozali ko détester pe kolobela mais mokolo moko te biso tolobi ete bandeko batie numéro ya compte bancaire tala boyeboye te biso tokritikaka bato batie numéro ya compte bancaire te mais tokritikaka nde système oyo bango bazali kosalela na ba numéro ya compte oyo batiatia na bapage na bango ya bainternet ndeko yo yebisa biso mokolo nini osomona radio Zoomel 1000 ezali kopesa sango ete bapeuple congolais en tout cas mikolo radio na biso boye bopesa biso mo ba aide po ete tolekaka kaka nde mokolo oyo moko kaka oyo na basi ete bino moko boyebi yango tango to anosaka likambo ya anniversaire na biso premier anniversaire ya radio Zoomel 1000 bato baye koloba ete mais psikoyo anniversaire na bino ndenge nini kasi mpona bakado nde tolobaki ete bon soki moto lingi kosala kado tala numéro na biso ya compte ezali wana ndeko soki omoni ke ezali kado mpona anniversaire ya radio Zoomel 1000 tango otinda mbongo okomi ete mpona anniversaire soki omoni ete ezali kado ya papa Roger pe mama Rosalie okomi ete kado ya papa Roger pe mama Rosalie voilà toexplikaki yango malamu mais à aucun cas bosi boyoka ete biso tozali ko réclamer mbongo moko boye pona ou bien pona ba peuple congolais be botinde la biso mbongo po ete to passer message ou bien boye rien 0 bandeko poto yebi ba
Congolais mingi bazali na poto bazali pe na ba problème na bango. Bino bokanisi ete ndenge numéro na biso ya compte ezali wana. Eza na bato mosusu pe batindelaka biso mwa ba mike na bango. Na ndenge basalaka biso ba cadeau. Kaka bato yango bango moko balobaka ete no ndenge na tindi boya en tout cas ezala kaka na ndenge ya silence botanga kombo na ngai te bato ebele basalaka biso badon. Mais togangaka te. Mais bandeko tango mosusu bato mosusu bakanisaka ko makambo nyonso tu ezali ya koloba te mais tokoyebisa bino eloko moko bandeko il faut toyebisa bino siko po boyeba ke biso tango mosusu bato boincriminaka biso mais boyebi ba makambo nini yo biso tosalaka te bandeko tokoyebisa bino neti année passée na 2010 ezalaki na bato oyo kaka na ndenge ya bambongo mike ndenge basalaka biso na badon na partie ya compte. En tout cas bambongo wana tozwaki tango tozwaki bambongo wana bandeko kaka ndenge tosalaka ba réunion na biso ngai papa Roger pe papa Botamba toye kozwa likanisi tolobi na bambongo ndenge bazali kopesa biso ezali lokola bénédiction nzamba bénir biso alors tolongola quand même moi une partie toluka ONG moko totinda na ONG wana na kati ya ONG wana tokomake ezali pona ba mama oya ba femme violée na Kivu totinda na kati ya ONG wana bandeko wana nde siko tolobaki ete mbongo wana tango tokopesa makambo nyonso to ONG wana bakosala wana etali susu biso te po ete biso tosali devant na biso mais biso tosala geste tala kutu topense na ba femme violée bozomona mbongo oyo bato baza kosala biso don tokoki pe koloba ete mbongo wana ezali bakardo na biso ya mama ngai mama Rosalie na papa Roger mais to penser quand même kolongola moi quelque chose ate ezalaki ya mingi te tolongola po ete bato mosusu bakotuna ete balongola combien mais il faut toloba po ete bino ba congolais bozalaka tolongola 300 euros 300 euros na mwa mike kaka ba congolais ndenge balaka ete ba congolais ya makomona tamsu baza kopesa biso comme ba cadeau na ba émission ndenge tosalaka tolongola 300 euros topesa yango quand même na ONG oite ONG na toyebi ete ezali ONG moko ekendeke mingi na makambo ya Kivu ezali awa na Allemagne soki pe bato mosusu bachete mbeto koki même kotia ba papier oyo ya ONG ona mokolo tosalaki transfert na makambo nyonso ndenge tokoma pona kolakisa ete tango bino bolobaka ete tozali na souci ya ba femme violée bandeko bino bobanda kozwa bambongo depuis kala mais totikala komona te ata nivakini ya pamba botikala kosalela ba mama na comme geste ya ba femme violée bomoni yango na eloko tozali koloba ete tango bino bozali kosala bo ndenge nini bato bamona bino teke boza ba comédien boza ba aventurier boza kozwa bambongo na kombo ya ba femme violée alors que ba femme violée na ta nivakini ya pamba bosombela bango te simba bozali koya pona ko incriminer bato mosusu kutu bazali kosala ba geste ezali pasi pe mawa bino bokanisi bato nyonso to bazali awa oyo ba misusu bavandani ezali na bato mosusu pe basalaka ba geste pona ba femme violée mais balobaka te mais bino bato bosalaka eloko te bozali ko utiliser kombo ya ba mama wana dans la traite bambongo bato bazali kopesa na ba compte na bino ya ba radio bozali kozwa bozali kolia bomoni ndenge bozali kozwa ba malédiction yango no moni makambo na bino nyonso bozali kosala ezali kosimba te bokomi kokosa ba makambo bokomi kaka bato moko neti ba mitelengano wana poto ezali pasi pe mawa vraiment papa Roger na pesi yo maloba pona ko continuer na ba mituna mosusu s'il vous plaît. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ba peuple congolais tozali koyebisa na bino ete Radio Zumel 1000 tozali radio oyo tolobaka yango tango nyonso soki biso tolobaki ete lelo tozala radio oyo tozali kopesa ba congolais basango po ete toyaki ko constater ba radio mingi ezali na poto on dirait ba komi coincé na ndenge ya kobanga ba combattant po ete soki ezali makambo ezali pona avantage ya ba combattant message koleka penza na ndenge moko même pendant 3 jours 4 jours
mais soko ezali makambo ezali vérité pour na Congo okomona bakotia kaka ta musu message wana pendant tant musu 2 heures 3 heures du temps okomona na page na bango balongoli yango. Alors vérité nini obino bozali ko linga soko ba peuple congolais ba yeba. Ouais te bino bozali ko préférer ko passer kaka message ya bato bazali ko kosa. Bande ko ba bolingo. Ngai papa Roger na koloba ete pona bato o balobi pona likambo ya bato batanga ou bien batanga te wana kuti nazomona yango ke ezali ba débat moko vraiment trop primaire. Yango kuti na ko répondre na yango te parce que soki ngai na tanga kate mbele na lingaki nazala na niveau lelo nazali na yango te. Ndeko ba mosusu bazali ko kanisa ete commenter eloko lokola radio ezali chose facile. Ndeko ezali tango mosusu yo komona ngo facile po tango mosusu vandi na ndako na ozali koyoka kaka ndenge mama Rosalie na papa Roger bazali koloba. Pe ozali komona pe ndenge tozali ko transmettre babilili omoni yango facile. Mais ndeko bazwa devoir wana bapesa yo. Bakoki même kopesa au cours pendant une année tango mosusu pour comprendre rien. Ndeko mosala to salaka botu nata bato ya ba chaîne ya ba congolais ba bisabino ete ndenge bomona ka ba émission to projectaka ndenge bomona ka ba bilili ba tiaka bozo yango likambo moko ya facilité. Ngata ngona mona ka ba ndeko congolais ya ba chaîne mosusu basala ka ba émission na bango pe ba bilili eza koleka ndeko na félicitaka bango pesa likambo moko ya facilité. Ba misusu bazako zwango tango mosusu eloko moko kaka ya facile po ete baza komona kaka ese eleki na ba nzela ya babilili pe bazali kotala bazali kaka kokritike ndenge balobaka ete bato basalaka critique mais pesa bango siko devoir basala bamakambo bino bazali kosala na banzi ete ekozwa bango ntango mosusu bambula. Ndeko na koloba lisusu mpo na motuna oyo ndeko moko autaki kotuna lobi boye. Papa Roger na mama Rosalie nazali kotuna bino nalandaki émission lobi ndenge bozali koloba ete armée ya Mobutu bazala ezalaki armée moko ya makasi te po ete soki armée ya Mobutu résistaka ezalaka grâce ya ba occidentaux mais biso toyebi ete Mobutu abimisaka penza ba paracommando pe toyebi ete Mobutu akenda même kosilisa ba guerre oyo ya Tchad na Libye ba commando congolais nde mutu bakenda kosilisa guerre wana ba makambo ndenge na ndenge. Ndeko merci mingi pona motuna na ondenge olobi. Mais ngai papa Roger na koyebisa yo boye. Ndeko ifo ba ete ndenge tolobaki lobi kokanisa teke tolobaki ba makambo oyo eutaki kaka na motema na biso po toloba bilobela lobela ndenge balobaka. Ndeko nga na koyebisa yo ete oyo nyonso bobanda komona Mobutu azalaki na ba soldat oyo ba formaka bango ezala na Israël ba nini wana ya solo wana moto moko abungi te ezala pe ba oyo ba formaka bango na kotakoli moto moko abungi te wana ezali vrai. Mais tozali koyebisa bino eloko moko ba soldat na ba formaka bango bazalaka ba soldat moko ba former yo ezala neti ba former yo mais otikala kosala action na terrain te eloko nde bato mingi bazali kobosala totikala kaka na baide ke ba soldat ya Mobutu bien formé mais pona action na kati ya terrain jamais totikala komona bango pona nini na lobi boy bandeko na koyebisa bino eloko moko oyebi ba soldat oyo ba unité ya ba kamaniola bazalaka ba soldat moko tango ba formaka unité wana bazalaka bien formé. Ba soldat o bazaka bien formé neti ba soldat ya kamaniola ozaki unité o Mobutu tchaka motema. Mais première fois na bango o babimaka o bakendaka guerre na front bandeko bakatange bapupolaka bango na ndenge ya kosakana te pe na banzi ete bato mingi bayebi lisolo bakendaka ebele soki kozonga ntango mosusu bazonga 10 nyonso tu bakendaka bapupola bango wana nde lakisaki ete armée ya Mobutu bazalaka na expérience te et pourtant
Kamanyola na bazwaka ba formation na ndenge ya kosakana te. Nane ebaki unité ba Kamanyola te. Mais ndenge basilisa bango lokola bambinzo bandeko. Bakenda na guerre. Ba encercler bango pona kotalisa ete bazalaka ta na expérience te yango tolobaka ete ba soldat ya Mobutu kaka maloba ezalaka kaka maloba ba soldat ya Mobutu bazalaka bien formé mais ndenge ba encercler ka ba soldat unité ya Kamanyola bandeko ba encercler bango ba pupola bango penza ndenge moko kosakana te yebaka ete ba soldat na ezalaka ndenini bakei nzoka nde binemi baza komona bango ndenge baza koya bakei basoldat ya Kamanyola baza kokota ngulungulu nzoka nde banguna basi baencercle bango ntango sikoyo babandaki koya kopupola bango bandeko bazangaki esika ya kokimela wana likambo oyo moto moko akoki kokosa meme histoire oyo te po ete meme ngwanda esika azali ayebi ndenge nini sandruma wana elekaka ndeko pona basoldat oyo bazali koloba ete babande kokende kosala baintervention na Tchad bandeko baguerre oyo ya Tchad ezalaka baguerre oyo ndenge nini oyo kokomona ete basoldat ya Mobutu ntango bakomi bazali na kote ya désert na nord ya Tchad balibien mpe bazali na kote na bango na nini ezalaki kaka kokomona aire moko tamusu balibien baza kobeta masasi mpe kote ya Tchad basoldat ya Mobutu baza kozongisa mais affrontement penza ya boye ya makasi etikala kosalama te po mingi bayebaka vérité wana te mais lokola bato Mobutu bazalaki bamanipulateur baza koloba nini basoldat Mobutu ya kanseta bakokende tina Tchad mpona kodefendre batchadien mais bakutanaka penza na affrontement penza ya makasi te po ezalaka baguerre ezalaki bakote ya désert oke okomona balibien aire moko baza kolancer bamissile ou bien baminduki baza kobeta kote ya Tchad bango pe basoldat ya kote ya Tchad baza kobeta mais soki ezalaki affrontement bandeko toyebi te soki elingaki suka ndenge nini mais oyo koloba ete Mobutu azalaki na armée ya makasi wana ezalaki kaka bamaloba mpona nini nakoyebisa bino lisusu première fois oyo mpenza armée ya Mobutu oyo ntango bakatange susu bakotaka kote ya Moba guerre oyo ya kote ya Shaba tango bakatange bakotaka basasaka bandeko wana penza emonanaka ete soki ezalaka intervention ya babelge te na bafrançais Mobutu alingaka kende po ete bato mingi bayebaka histoire te tango Mobutu basoldat ya Congo bakei bameli pema bandeko bameli pema guerre wana ezalaka somo bandeko ezalaka somo ifale otala ndenge baza kosilisa basoldat na biso ezalaka somo kaka nde ekomaki nde nini avant bafrançais baya paix à son âme général Mayele non nandimaka moto wana le serpent des rails donc ndenge tango rebelle na côté ya Moba tango bazali kosasa baza koya na ndenge ya lire babomi basoldat ebele sikoyo général Mayele ayaki koya na stratégie oyo yaki na équipe na ye bango nde sikoyo basalaki neti bamaîtriser situation na terrain Mobutu ayaki kosala ndenge nini Mobutu ayaki kotala lobi bon na situation ndenge esali boye il faut asenga aide bandeko ntango asengi aide baoccidentaux balobi niet boyebi stratégie nini Mobutu ayaki kosala Mobutu ayaki kosala stratégie amonika abi non ndenge sandrumo ekomi soki natiki boye mwai te Mobutu ayaki kosala stratégie basoda ya Mobutu bakomi koboma sikoyo baoccidentaux babelge na bafrançais mpona kolakisa sikoyo na baoccidentaux botala bino soki botiki kaka boye koto omwai te tala nde bakomi kosala sandruma koto oyo nde eloko eyaki kotinda ete bafrançais bakita kosala intervention na babelge mbangu nde eloko ebikisaka mpe Mobutu kote na guerre ya Moba mais sino te soki bongo te bandeko ezalaka somo me makambo tozoloba bato mingi bayebi meme bamasolo nga naza kobetela bino po ete papa Botamba ye moko ayebaki basekre mingi armée ya Mobutu ezalaki kaka boye makelele kaka armée ya Mobutu eza makasi me bandeko babolingo na kote guerre penza
stratégie ya makasi ezalaki te baofficier ya solo neti bagénéral Mayele bango nde mutu bazalaki na bastratégie mais lokola Mobutu azalaki kosala tu mpona kokunda bango kaka mais boyebaka ete Mobutu azwaka chance grâce ya général Mayele oyo bayaka kopesa général Mayele kombo le serpent de rail ye nde mutu ayaki kosala stratégie moko bandeko mwa équilibre ekotaki mais sino te mawa yango wana tozali koyebisa bino bandeko il faut boyeba yango ete armée ya Mobutu ndenge ezalaki wana ezalaki armée moko spécial te ya makasi te ndenge bozali kokanisa soki Mobutu Congo na biso na tango ya ex-Zaïre ezalaka ba frontière ezalaka blindé ezalaka po ete Mobutu azalaka mwana ya ba occidentaux oyo balingaki yango na ete lokola ye azalaki mwana na bango ya bitinda kotinda ba opération ya kosala makambo nyonso ye nde azalaki kocontrôler Afrique centrale yango ete ba mérite mpe ba maîtrisaki ba pays voisins nyonso tout moye ba attaquer eza te mais tango ba américain baye komona ete Mobutu akoki kozala na danger moko quelque part danger yango bamonaki yango ete danger wana ekoki kouta wapi na kote ya Angola nde baaméricain bayiki kosala ete baye kobimisa mpe lisusu mwana na bango na kombo ya Savimbi ntango babimisi Savimbi nde baye kotia siko kote ya sud ya Angola ye nde sikoyo azalaki neti barrière po baaméricain bamonaki ete pays oyo ekokaki kodestabilize Zaïre mpe Mobutu ye moko ayebaki yango ekokaki kozala Angola po ete na ntango wana Angola deux fois te bandeko mpe Mobutu ye moko azali kobanga yango nomoni ete meme ntango rencontre na ye ya liboso basaki nete Zaïre na Angola bayokani bobo rencontre wana ezalaki koyokana ya solo te ezalaki nde po ete baluka moyen ndenge nini ya ko neutraliser to ya koempoisonner Neto po ete Neto bazalaki koyeba position na ye bien te Neto azalaki mpenza vrai moto ya baris vrai socialiste nde yango bayaki kosala te non Congo na Zaïre bayokani mais ezalaki plan oyo ndenge nini basalaki ke po ntango Neto ayaki mbala ya liboso na Kinshasa mpe mbala ya liboso balesaka ye mpe sani kozonga zongi ya le nsima ya mikolo malade bandi biloko wana balesaka ye bandaki deja kotravaille na nzoto ti aye kokufa mais lokola ba angolais bazalaki ka ba socialiste nde baye kosala toile baye kobimisa susu mwana na bango oyo azali ti lelo oyo bandeko nde ba américain baye kotala babino soki totiki boye na force oyo bangolais baza nango un jour bako kodestabiliser pouvoir ya Zaïre nde ba américain baye kosala ba créer siko mwana na bango Savimbi batie siko côté ya sud nde komaki neti siko barrière pona gouvernement ya Angola bato bazalaki ba pro-socialiste yango ne eloko Mobutu abandaki kobika mais soki ezalaki bongo te bandeko bato penza balingaki badestabiliser Mobutu bien elingi ezala armée angolaise po ete bango ezalaki deux fois te makambo toko oyebisa bino liseki te Mobutu azalaki wana kaka aza kotia munoko mais azalaki kobanga mingi mpona bangolais yango na ntango Savimbi akomaki kote ya sud Mobutu amonaki yango neti sécurité pe asepelaki makasi yango ntango Mobutu aye kokende ntango Mobutu akei baaméricain baye kotala babi bon ntango tokoplace pio na biso na Congo na kati ya Zaïre il faut tosala attention po ete pio wana soki totie sécurité na ye te moto akoki kodestabilize pio na biso wana ekoki kozala Savimbi mpe ale kanya baye kowambola Savimbi mpo bamonaki ete ifale sikoyo batakola mpe Savimbi mpo ete soki Savimbi alaki ti lelo Savimbi moto alingaki abanda su badésordre baaméricain baekideki wana tout yango ete bandeko ezalaki babiloko teke ntango mosusu bato baokanzaki babomaki Savimbi mpo na ntango mosusu mpo bafavorize Edouard te babomaki Savimbi mpo bamonaki deja ke lokola bayaki deja na politike mosusu balingi baya kosala na Congo il faut balongola deja lokola balongolaki Mobutu balongola mpe na bambuma wana nyonso tu oyo bazalaki bapro Mobutu mpo ete baaméricain bazalaki su na besoin na bango te yango nomoni bakakolaki bango nyonso po ete baaméricain bakomaki sikoyo na besoin ke bazala sikoyo kaka na bato moko po ete bamonaki mpe bamobutu wana basi baservir bango ya tro Savimbi baza su na besoin na bango te ifale bapupulola bango yango na bomoni ete situation ezalaki ndenge wana mpe bomoni
bande ko ba bolingo poto ebisa bino ge poto bato mosusu moto ko meli biso lo bieta bino bolobio nani armée zaïroise ezalaki makasi te ndeko tolakisi yo kaka exemple moko bomoni tango baaméricain baye koshuta Mobutu bomoni mpe ntango bafungoli banzela bomoni barwandais ntango bakoti mpo na kolakisa bino ete tala kaka basoldat ya Mobutu bino bobandaki kokanisaka o bien formé tala ndenge babandaki kopakata tala ndenge babandaki kopakata esika kaka bakadogo bayi okoma soki bakadogo bakomi bapupoli moko bamasasi basoldat na nyonso coin esika oyo ntango mosusu bakadogo bakokoma soki basoldat ya Mobutu basali eti basala mwa résistance soki bapupoli bamasasi basoldat ya Mobutu coin babandaki kokoka te babandaki kokoka te ata bato oyo baza koloba ete basoldat ya Mobutu bobo ndeko eloko te yo ozomona basoldat mobimba na bakititre ya bagénéraux baza kokende kosenga soutien pa ya Savimbi bakomi kuna boye Savimbi baza kotuna bagénéraux aza kotuna bagénéraux na bakapitaine bopesanga plein ya Congo plein ya Zaïre à l'époque bazoyeba te Savimbi ya facha abengana bango même na bureau bandeko yona tozali koyebisa bino ete na tango ya deuxième république to vivre na balokuteur trop mais Dieu merci lelo toye koyeba bamakambo ebele bavérité nasepelaka mingi mpo papa botamba lokola azalaka moto oyo ayebaka mpe bamakambo mingi ya kati ntango abetelaka biso bamakambo mosusu nga nazalaka so navandi bonaye kotala na bi non tozalaka mpenza manipule mais nzambe alingi Congo bandeko ba bolingo nakoyebisa na bino ete il faut boyeba yango mboka na biso RDC ezali mboka oyo nzambe alingi penza changement mais po ete changement ekota lisusu ya malamu biso moko bakongoli faut to changer nanu bamentalité bandeko ba bolingo nakoloba lisusu nakolakisa susu eloko moko ezolakisa ete ata mpe balider ya baparti politique faut bachanger mentalité mpo bakomi mpe kokota na balokuta mosusu oyo ete bato bakomi komona lokuta me bango baza kokanisa ete tozali kaka na moment ya deuxième république oyo bakoyela biso balokutana mpo babanda kokosakosa bandeko nakozwa exemple ya papa Etienne Tshisekedi papa Etienne Tshisekedi na États-Unis journaliste atuni ye motuna mpo na makambo etali baélection tango baye kotuna ye mpo na makambo etali bafraude papa Etienne Tshisekedi aza kolinga kolakisa na mokili ete soki Joseph Kabila tango mosusu aleki ekozala kaka na ndenge ya bafraude alors soki bafraude ezali il faut bapeuple congolais batelema bamakambo ndenge bamakambo oyo azali koloba bandeko epesaki nga mawa bandeko tango papa Etienne Tshisekedi azali koloba ete soki nani Joseph Kabila aleki na ndenge ya bafraude mpo ete soki aleki ekoki kozala na ndenge ya bafraude il faut bapeuple toyeba ndenge nini tokoki kosala mais ezali mawa mpo ete papa Etienne Tshisekedi babiloko azali koloba ngai moko nazali komituna nalobi estce papa Etienne Tshisekedi azali kokanisa makambo azali koloba ou bien lokola mikomisi na ye mpe kaka combattant yango ete azali perdu na makambo azali koloba bandeko mpo na nini moma oyo ezali moma tala baninga kuna na Congo bazali kokende kosala ba campagne électorale na bango bazali kokende na barégion mais papa Etienne Tshisekedi azali awa azali kobalukaka eloko mpe azali koluka epai ya ba diaspora congolaise oyo eyebani te alors ayebi ke ba diaspora congolaise bakovote te mais azali kobalukaka akende na États-Unis banini mais azali kozwa mpe courage ya koloba na bato ke soki Joseph Kabila ameki koleka ekoki kozala mpe na ndenge ya bafraude mais ezali neti napesa bino exemple ezali neti moto azali ko examen de te lingi kobanda azali na ye koprepare te avandi na ye azali kosala baambiance na ye azali komela bamasanga na baninga aza kosala baambiance baninga mosusu bazali koprepare examen d'état mais moto wana azali koloba ete examen oyo soki nga nazwi te boyebaka ete oyo wana bazosala baexamen soki bazwi seke ezali corruption en tout cas tokondima yango te ndenge babiloko oyo papa Etienne Tshisekedi aza kosala naza koyeba te soki stratégie nini oyo azali na yango tant que baninga déjà baza na terrain baza kosala bacampagne na bango
peuple ndenge nini azali ko lakisa que alingi bato bazali ko sala campagne na Congo ye azali na poto azali ko baluka sima kaka ya bakombata na ba discours na ya sima ndako après azali ko loba ete non soki boyebo bandeko tango mosusu bato bakoloba ete mais makambo nini papa Roger azali koloba na kosenga kuna na régie botela biso ba bilili bino moko botala ndenge nini papa Etienne Tshisekedi makambo mosusu azali ko raisonner na motu na ye azali ko rêver pendant que baninga oyo bazali ko sala tout pona ko kende na ba campagne bazali ko kende de gauche à droite mais ye azali ko lekisa ta na ye awa mais azali kaka moto ya liboso azali ko tombola mongongo pona koloba ete ba tricherie banini est-ce que boyebisa biso na mwa mikolo mike etikali ndenge bato nyonso tu na Congo kuno basi bakangi ba terrain tous les quatre coins bino bondimi ete papa Etienne Tshisekedi penza na ba élection ya kozwa soki tolandi penza totali penza réalité ye moko azali na kati na koyeba ete ayebi ete eloko eza te mais azali koya kaka na makelelo azali kosala ayebi bien ke eloko eza te mpe ayebi ete parti na ye ya IDPS force eza lisusu te ayebi yango po ete moment oyo nde il fallait ke abzala na tourne makasi mpona kotia penza moto mais soki aza koto aza kobaluka ayebi stratégie nini aza kosala mpo na nsima ya koloba ete bakosi batriche yo ozomona baza kosala meme baenrôlement bato ya IDPS na babureau oyo ezali bato baza kokende kosala baenrôlement bazali kutu te bandeko déjà toza na belema oyo ke lelo soki bato ya IDPS ou bien papa Tshisekedi alobi atombola mongongo soki lobi Joseph Kabila leki wana batriche wana tokoloba ete en tout cas ntango mosusu aza na problème na mutu parce que ekamwisi biso mingi bandeko bolanda na babilili ndenge nini papa Etienne Tshisekedi azali koloba liboso ya caméra et puis ezali kokamwisa biso alors que aza kosala ata campagne électorale te ye azali kaka kobaluka awa na bato makambo na ye parti ya ba IDPS na ndenge nini baza koyebisa bato ete bosala tout po ete parti ya IDPS bosala bacotisation banini alors que oyo ezali moment oyo leader nyonso il fallait azala sur place na mboka mpona kotourne moteur mais na ntango ye aza koloba boye botala mama Olive Lembe aza kosala tourne ya makasi botala ndenge population bazali koyemba mpe bazali koloba na Équateur ke tondimi tokovote Joseph Kabila ebongo bakoloba susu wana ezali tricage to ezali bayibi bavoi na baélection ezali pasi mpe mawa tolanda papa Etienne Tshisekedi ndenge nini azali koloba ndenge nini azali koreve azali kolota bandoto na makambo oyo azali koloba mais azali kobosa na ete kuna na terrain asi ayebi yango azali na kati na koyeba ete Joseph Kabila akangi kwenti kwen donc moyen eza te donc batie bango mpenza tout contre mire yango bazali kokuka te akomi kovanda na ye akomi na ye kosalaka na ye batourne na poto alors que moment oyo ezali ete moment leader nyonso ifala azala kuna na Congo mpo ayeba ndenge nini ya kosala bacampagne électorale mais ezali pasi mpe mawa bolanda papa Etienne Tshisekedi ebongo nsima bino moko bojuge ba image s'il vous plaît. Au cas où il y a un problème au niveau de l'élection à Kinshasa, au cas où, comme ce s'est passé à Abidjan, on déclare que M. Joseph Kabila est le candidat qui aurait vaincu, qui aurait plus ou moins gagné aux élections de 2011. Est-ce que vous êtes prêt à arracher le pouvoir comme l'a fait M. Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire? On n'a pas lutté 30 ans pour arracher le pouvoir. Nous trouverons une formule qui fera que si vous ne faites pas attention, c'est eux qui sont au pouvoir, qui vont fuir avant même que l'élection se termine. Donc par conséquent, si jamais quelque chose se passe, nous serons là, nous sommes là pour ça. Nous trouverons une formule pour que l'alternative ait lieu nécessairement. Donc si par hasard on nous dit que M. Kabila a gagné, c'est une évidence que ça ne peut être que par fraude. Et par conséquent, nous n'allons pas nous soumettre à la fraude. Nous allons tout faire pour que légalement, pacifiquement, nous puissions assurer la relève qui doit être nécessaire, comme j'ai dit, pour sortir le peuple de la misère où il se trouve pour le moment. Et vous donne rendez-vous ce soir.
bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda papa Etienne Tshisekedi ba commentaire mingi tokosala te mais bino moko bo juger tant que azali kolinga ko accuser batu mosusu na fraude ya ba élection mais botala moment oyo ye moko azali nano oyo eloko pa azali koluka luka wato ebi yango te ayebi na epeke ba diaspora congolaise ba ko voter te mais azali ko baluka wa kaka na ba information azali ko pesa bato pona ko distraire bato mais to ebi ba stratégie oyo azali ko sala azali ko luka nde ko créer moi ba makambo moko ya mike pona ko luka ndenge nini ko inciter batu na kati na violence to ebi ba politique azali ko sala mais mokili essaie comprendre yango to zali ko tala ye kaka mais to ebi esika nini wa ko komela ye moko ayebi ete na minute oyo na ndenge Joseph Kabila azali Joseph Kabila sakangi terrain coin ye moko ayebi ete azali na esika moko te oyo penza akozwela bavoi kuna na Congo azali na kati na koyeba bandeko babolingo na koyebisa bino ete il faut boyeba yango ete moment ya deuxième république tokosamaki mingi mais sikoyo tozala koloba ete nzambe merci po ete tosi tofungwami po ete tosi toyebi ba makambo nini oyo ba opposant congolais bayaka na yango mpona kolinga kokosa biso mais lobi ezali lelo te tolobaki yango ete Congo na biso tokondima lisusu moto oyo takoyela biso ba discours ya milai tokondima bato bayeli biso ba misala ezali komonana pe sima malobe ye sima biso tozali na besoin te oyo oh non discours epesami te bandeko tolembi tomoni pasi mingi ndenge ezalaka na ntango ya deuxième république bandeko okomona mwa mokonzi moko soki ngunge suye akei kotama ya makelele bandeko babolingo na ye kopesa bino discours po ete bamama batata bozala kalme kala mingi te tokoya kotiela bino po awa tala ete nayebi ete boniokwami na bambula bani tokoya kotia po azwi libanga apose ekenda moto libela soko ke na Congo ko okomona ndenge bapoza bamabanga na ntango ya deuxième république kaka na kati ya Kinshasa te meme na baregion biso bakongolais totikala na basouvenir ya mabe o ndenge nayebisaka bino ete bandeko liseki te bato baza kokufa mikolo oyo soki bakei na mboka ya bawa baza korencontre bahistoire bandeko kuna na kati ya capitale na kati ya mboka na biso Congo makambo ekomi kosalama wana bato bakufa baza kokamwa ya solo wana baza koloba ya solo penza président ya mwana mukai ye 2 fois te somo wana komona pe batongo baza koloba boyebi ke lokola président ngo akoma kosala makambo bangwanda wana bakoma kokele mitema likunia wana bato ngwanda boma bazoloba ngwanda wana penza ndenge makambo asala oyebi ke ngwanda barangai mususu penza ko ngwanda barabiso banini baza kosolola yango tolobi ete bandeko bomikosa te na monde ya bawa lisolo ya Congo etokaka lisolo ya Congo etokaka wana bazobetela pe papa o bakufa na souci na ba salaire na bango bazwa te wana bazokamwa kaka ya solo wana pona nini to vivaka tate tango wana président na ye poto vivre wana kaka bato o bakufi bazoyebisa bango babi kuna 2 fois te makambo ezo sala mamboka ezo changer wana bazoyebisa bango boyebi bakote ya bumbu bakote o bamakadame yaki te esika bamayanze bande kokota bato kuna 2 fois te baza kotonga bamakadame wana bato bakufaka kota bumbu baza kokama ya solo wana balobi ya solo penza président na 2 fois te bandeko pona kotalisa ete changement ya Congo epesi bato beleki pelekese mingi bakomi bilobela yango no moni ete bakomi koluka kofinga meme Joseph Kabila mais kosimba te pete biso ba peuple tolingi ye pe tolobi ete tozali toujours simana ye Joseph Kabila en avant les 5 chantiers en avant pe toyebi ete tokolonga mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo bino moko bozali komona pe bozali kolanda ndenge nini bakonzi ya mboka na biso kuna na Congo bazali kosala mosala pe na tango oyo bandeko il faut bofungola miso po ete ba opposant congolais bazali nde na kati na distraction lelo oyo basi bayebi ete Joseph Kabila peuple alingi ye pe bayebi ete akopase na baélection akozwa bavoix ya mingi babandi deja kokrie na koloba ete bavoli ya na baélection wana nyonso to ezali bastratégie oyo bazali kolinga mpo baprépare ndenge nini bapeuple bakende kosala mobulu me bazali koyeba teke
tant oyo ezali lisusu ta ya deuxième république te nzambe asi asungi biso nzambe asi abimisi biso na kati na mikakatano alors bandeko babolingo botika badistraction oyo bozali kosala nzambe azali nzambe ayebi eloko nini oyo ye akoki kosala mpona mboka na biso RDC babiloko nyonso bozali koloba bandeko moto azali moto ya mayele tango bozali kotala bozali bino moko bozali komona kaka ete papa Etienne Tshisekedi même côté population ndenge ezalaki eloko ezali te bandeko mingi bazali kokanisa ete papa Etienne Tshisekedi tango ayaki population bayambi na kini bandeko bamosusu bayaki mpona kotala ndenge ete bamona ye kala papa Etienne Tshisekedi depo abima mboka esala mikolo ebele mingi bayaki kaka mpo bamona ye melingi koloba teke bato nyonso to bayaki oyo bayaki koyamba ye mokolo akitaki na Kinshasa nde bato wana nde bango nyonso bakovote te bandeko il faut tozalaka bato moko tomonaka mosika campagne électorale ezali élection te moment ya élection ezali makambo mosusu tala moto mosusu na campagne akoki koya na ye kaka komona ete ameleli yo kaka biere ya mobimba abini olobi oyo moto mpenza mpo na nga me komi ntongo kokende kovote atie na ekombo ya moto mosusu wana nde ezali esika vérité ezalaka moment ya campagne nde babengaka yango moment ya mensonge mais moment ya vote nde ezalaka moment ya vérité oyo ezalaka ete moto oyo amitalisaki na miso ya bato ete nga na kovote moto boye me ntango akomi kuna akomi na ye kombo ya moto mosusu bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana tokosenga na bandeko oyo bazali komitungisa bomitungisa te po ete oyo biso radio Zoomel 1000 tolobaka soki omoni ete comprendre te ndeko avant te yo kamata okende liboso ya clavier na yo obanda kokoma mpona kofinga tuna biso na comprendre te likambo boye tokorépondre yo po ete kofinga ezali solution te ndeko bandeko babolingo bozalaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci